Ezekiel atamla mutakala, Ezekiel otamla mutakala, Ezekiel atamla mutakala, Ezekiel otamla mutakala. Ifundi mama mwanzambe Ezekiel atamla mutakala. Ah. Ezekiel atamla mutakala, Ezekiel otamla mutakala au prophétiser. Na Esaïe prophète Ezekiel atamla mutakala, na Ezekiel wana. Oh. Baza bat moko bandima ba risque pour nzambe. Mwana koza komo grâce me ba santé. Komo grâce me za mbulu. Donc c'est bon grâce. Et grâce bon mwana komo grâce, grâce ali kamuni. Mwana koza komo grâce me ba santé. Komo grâce me za mbulu. Mwana koza komo grâce me ba santé. Komo grâce me za mbulu. Donc exactement komo grâce, c'est qu'il y a besoin de grâce non. Derrière les noms, il faut invoquer aussi un esprit pour y conduire. Ange de Dieu ou bien ange de chi. Ba angel au remarqué ba bandumba mingi limbisanga. Ba angel malabalali, ba angel malabalali. Bazabandumba mingi. Limbisanga. Batou soit bin Noël qui veut dire sans Dieu. Nzambe azate. Oui. Batou bele ba fête à Noël. Ah ti. Wana ti. Nga mwana nga kuzwa ko Salomo te. Roi. Te Salomo te. Na sepa nous na koma ngote et puis mutu wana za na 1000 femmes. Tina moni. Et puis Salomon a bala basi 1000 mais abota bana misato. Au bal basi 1000 oboti bana misato. Tina moni. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Voilà, bienvenue dans votre émission Analysons tous ensemble. Bonne début de la semaine, émission Obolingaka Mingi, en tout cas, Naïbi qui manque Kibino, et manquant Kibino Pambate parce que balobara chaque chose a son temps. Alors, Nazaki peut attendre la prière, Nazaki concentré. Voilà pourquoi on a sisi yango, Naye les sous na ba etando eke na bino,
na émission na bino bolingaka mingi analysons tous ensemble ezalaka bongo présenté na nga moko comme invité spécial invité na biso ya chaque jour le docteur Patrick le prophète Mobik ici béni du ciel elongo na ye tozokoba toujours na grand thème na biso ya les combats spirituels. Alors tosukaka na bino wapi bata mayele okomona ba commentaire na olinga vanto kota na kati émission na biso bosala ba partage bo invité bandeko partager na ba groupe bo bengana na ba téléphone analysons tous ensemble et zongi. Alors tosukaki na combat de naissance et na kati ya combat de naissance tozaki olobela combat de nom combat ya ba kombo ba question ya ke belé malgré nga pe nazwaki temps pour maman nzambe tolakaka te na yo ayesa bino te ke nde naza boye mikolo tomonana te naokóma na bagene priere te na obanda mbala moko mpo eza makambo nzambe esengaka aire te esengaka programme te soki eye tosali toexécute. Donc voilà, merci beaucoup na bino nyonso leyo toolobela combat de nom tiakiti déjà vanda na kombo na wa bible ozaka nango oya kodécouvrir signification nango. Merci na basponsor na nga Majabu Gospel babi deuxième édition Kalate zo banda bomo na biso na misala. Merci na J Magique Adassa, merci na Azir, merci na Gam Molato. Ah Gam Molato continue te maintenant on a nenga parler. Gam Molato pezo ya awa pona ba vergeture ba twalingi ba bongisa ba pona bango ba améliorer teinture ba quintos en tout cas mafuta wana en tout cas eza kitoko mingi vraiment pona biso. Alors merci beaucoup lisusu na ba partenaire na tata pour FAP4 ma grande sœur chérie, un grand merci na yo. Un grand merci na maman Gina Amatou Motema, papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Merci na maman Madolelo na Germanie Motema, papa Samuel. Merci na Amélia Moueba la privado ya Orlando Domingos, ba grand merci belé sous na président Charles Tamboué. Jenny Beta industriel moi si Pembe, merci na yo, merci na papa Diego Milito, merci na Tadinga Lapa. Merci na bande de livre pensez qui derrière la caméra, joyeux anniversaire na yo Nzambe abaksila yo lisusu. Abaksela omaye l'intelligence sagesse akokisa baposa motema na yo. Voilà, fungwelanga caméra sur oza même langage nanga. Bonjour docteur Patrick. Bonjour maman Sarah, vraiment to zanga ki yo mo mikolo ebele vraiment. Na ba prière okotaki Nzambe apambola yo. Amen. Apambola pe balandi nyonso o bazolanda biso na émission oyo ya analysons tous ensemble apambola papa bon délivre pe papa Diego na Libuta Mobimba na mboka na biso ainsi que na mokonzi ya mboka na pesi mpe bana ya lesir naturel ministre mbote tosisaki priere na biso ya 50 jours ezalaki le 30 juin lelo lundi tozobanda 21 jours donc ngongo eza ozika parce que na wuti na ngomba donc opréparé maombi oyo tobanda lelo 21 jours ya légume na mai. Oh là là, en tout cas makambo nzambe eza pasi Manzambe a passé docteur pardon via bato comme ka via ba sacrifice. Mais ce que ça la sacrifice té bato monde de ténèbres ba ça la makila ba mela makila mais yo chose à polele etalio voilà. En tout cas merci beaucoup docteur Patrick et là c'est que tous un intérêt au lukelonga nzambe toi un intérêt au sambela toi un intérêt au sala ba sacrifice. Alors docteur Patrick naebi que to sukara na combat de merci beaucoup maman Sarah. Avant tout bana maman combat de nom maintenant le bano likambo ya Shekina likambo ya Shekina on les autres ngisa bato banzembo ba Shekina tobeleli Shekina Shekina ba orchestre ba komba Shekina na mboka oyo ba église ba komba Shekina na mboka oyo wa tabernacle Shekina okende bo Shekina église Shekina Shekina azali déesse. Déesse hémaphrodite. Déesse hémaphrodite. Comme on est à combo il y a ba hébreu mais bat o ba c'est la combo na eza bato a kabale juif. OK. Shekina elaxi déesse hémaphrodite. Hémaphrodite elaxi nini? Déesse ya sexe mi balé. Azai moko mwasi azai moko mobali nde tango bato bazoyemba tosengi Shekina tobeleli Shekina permettez pour la voix na prière makasi donc tango bato babela Shekina wana bazoya invoquer déesse
je dis na l'église nyonso o bazwemba nzembo ya tobeleli Shekina. Shekina ne veut pas dire la gloire de Dieu. Et la Sibongote, la gloire de Dieu en hébreu c'est autre chose. Shekina c'est l'appel à la déesse de Maphrodite. Déesse à double sexe. Sur le talent de Shekina, partout, tobeleli Shekina, église partout Shekina, Shekina, orchestre Shekina. Donc c'est compliqué. Je commence à expliquer par ce nom Shekina qui est au côté ça satanisme na culte à Jésus-Christ. Donc combo Shekina bato bo landangai bo belang yango lisute bo sambela Shekina ti bo ba gloire nzambe bela kembo na nzambe. Voilà. Merci beaucoup docteur Patrick. En tout cas, fungo de biso lo monto Shekina a on te livre ça en main na ah bon? Mais oui. Shekina a mais oui. Oh là là. Mais bato bele bande ko bele bo landa biso. Na bato ba pesa bana ba komba ba Shekina. Mais yango balobaka ke kozanga koyeba ezaka su liwa ndambu te koma liwa mobimba. Eza pena liwa mobimba. Alors docteur Patrick Tokoti na likambo etali kombo. Mama Sarah. Kombo. En fait otanga ba kombo nani. Na bana no na bandoi. Oui Mama Sarah, mon na Bible soko boti mwana. Il faut koyeba kopesa ye kombo. To banda ko mona kala na mboka na biso. Omona mutu pozwa kombo, faut kombo ba koko. Mais kombo zolata ya koko na bino azalaka nani? Musala nini asalaka? Na lobaki yango na émission lekaki. Kombo pe ezalaka ba couleur nango différent par rapport à contrée. Bande ko ba excusez nga pona lunette hein, eza ke miso esala nga pasi. Nazo koka ko supporter ba éclairage OT. Alors toko tourner sans éclairage T parce que image bo sepela nango te. Yango na moninga na tie lunette. Apparemment on a là vraiment lunette à vue claire par respect na bino. On avance. OK. Au monde que non kombo échanger un peu couleur par rapport à pays, par rapport à continent. Ah on a biso na Congo, Kinshasa. Surtout que non mou les obéta. Ils ont un bon sens. Mais ce qu'on a à Brazzaville, c'est compliqué. Ça change la couleur. Ça prend une autre démonstration, une autre signification. Alors, ce qu'on a il faut un combo au Pisaï. Parce que Bitumba est fan de la combo. Dans la Bible, Maman Oyo, il y a Joseph, Aboti Joseph, Azo Pisaï combo. Yamabe Aboti Joseph azo pesa ekombo ya esengote. Papa eko pesa ekombo Joseph qui veut dire le fils de ma droite. Maman Oyo Rachel aboti sous Benjamin apesa ekombo Ben Oni. Et là c'est le fils de ma douleur. Papa dit non, on pesa ekombo Ben Onite, on pesa ekombo Benjamin. Donc le fils de ma droite. Non, Joseph est l'accès que Dieu ajoute. Benjamin est l'accès le fils de ma droite. Papa a changé combo parce que aboyi mwana oyo azwa combo maman zo pesa ye combo ya malédiction. Dans la Bible Abraham nzambe tango kuté na ye a changé combo et commis Abraham père de multitudes. Or Abraham est l'accès mwana yanganga. Mwana yanganga oyo Elexi a se multiplié a kobota te. Nzambe tango kuté na ye a changé combo Abraham okobota aux pères de multitudes. Oh donc bato ba mi benga Abraham ba osala ka combo wana ya mwana nganga. Mais ce comme ozombenga Abraham oui okut na bon sens mais yebaka Abraham azaki stérile yango mona stérilité tunisaki ay kobota na retard. Sarah comme les aki Sarai elle a ici à robota te stérile. Nzambe opese comme Sarah mère donc mère de beaucoup d'enfants de multitudes ndé robota pe aboti na retard. Et ozomona combo est très important. Donc combo est tout le bas combo eza eko changer pe yamona ange oui ange tango akuté na Marie abisi Marie abi orobota mwana
kombo ne kozala Emmanuel, Dieu parmi nous, Jésus-Christ, dans les oins sauveurs. Ange appelle si Marie kombo mwana, mais Marie a joué dans nos émités. Nzambe a dit Jérémie, je te connaissais, je t'avais établi. Donc kombo Jérémie et banaki à partir d'éternité. Donc c'est très important maramba kombo. So boti mwana, o pese kombo, o ezangatina, o bi signification na ngote et koluka ba problème, mwana ko sibir ba problème na vie na ye à cause ya kombo oyo yo ko pesa ye. Et bato bele ba kanisa ke non, ba problème ba kombo et vanda na ba kombo na biso mboka. Omona bon délivre B5 bato bazu bon délivre ba mona waneti bon délivre za kwa maki bakalinga ezaki toko ya genre eza genre ya no monde Ronaldinho Eric Blandine Sandra non ba comme ça mindele y a pas de problème ezaka partir ya matusa matovingini kanzuzi ba problème eza partir ya komwa mindele na lobela makamu ke na blosima muke makamu ya horoscope on était horoscope pe tolobeli yango ka na combat de naissance mais après combat de né horoscope pele ba bati na horoscope te horoscope tolobela yango na combat des étoiles parce que kuna nde makamu ya étoile efandi na explication nga makamu ya prophète makambo nzambe te bamipesaka na horoscope na kati ya horoscope bazolobela ba calendrier na mukili toza na calendrier maya toza na calendrier ba juif toza na calendrier ba romain toza na calendrier Égypte toza na calendrier ba babylonien et même na Congo awa toza pe na calendrier na biso na livre na biso bengaka mandombe mais bato bayibi yango te oui livre na biso ba noir mandombe na alphabet na biso mandombe tolobela yango te bato bayibi yango te et na bémission mosusu tomeka kotalisa parce que na Égypte ezalaki na alphabet na bango ezalaki na écriture na bango baobenga yango hiéroglyphe ezalaki na signification na bango alors basé na calendrier na bango alors horoscope ezopesama ça dépend ya ba calendrier ezate oza juif ozo signification na yo na horoscope o eza ba américain to eza ba européen alors na horoscope epesaka prophétie ya mikolo na mikolo mais ba profession ezaka ya lukuta omona yano ba yebisio lelo okuta na ba surprise agréable okuta pe na ngoti do eza lukuta eza lokola Satan azopesa prophétie mais ya lukuta. Alors dans kati ya horoscope et ba pesa la signification ya semaine ya ba kombo ba dérivé ya ba kombo ba osala calcul ya date de naissance na yo et kobimisa kombo esengeli ozwa na semaine esengeli ozwa par rapport ndenge botami et na kati ya horoscope nde bakopesa totem. Totem ezali genre ya animal oyo akoprime na vie na yo po epesa destiné couleur ya vie na yo. Alors c'est tellement compliqué makambo ba kombo. Alors soki ozwi kombo omoni ke no kombo ya mboka yango nde ba kombo ba problème kombo mindele eza ba problème te tu te trompes. Kombo nyonso ezala Patrick, Eric, Jezabel, Noël, Palmera, ezala Josiane, ezala ba signification ya bien na ya mabe na kati ba kombo wana. Et ba problème ya vie ya batu. Nazui temps lokola chercheur, lokola docteur na visiter na tali ba kombo nyonso wana s'il vous plaît. Natali ba kombo nyonso ba problème ya vie na biso evandi mingi na kombo na biso ba prénom soko za na tembe benga ngai pesa nga prénom na yo
nakoyebisa yo totem na yo, nakoyebisa yo couleur na yo, nakoyebisa yo bitumba na yo à partir ya kombo na yo prénom. Yango na fait attention mais na sepelaka na basi oyo bapesaka bana kombo asangisi kombo papa kombo maman epesi couleur moko. Et kombo ya Bible oh kuna bonzambe. Là il y a encore des problèmes. Nous allons étudier cela dans cette grande émission. Analysons tous ensemble. Merci beaucoup, Dr Patrick. N'a invité derrière la caméra bon des livres kuno sala biso sini na ngonga. Pona eba bisika ni tokosukelela. Tolobela ba kombo bandoi. Ndoi amelaka masanga. Net na ebi papa moko boye abando sala na ville. Aso na ville pas patron moko. Ali aboti mwana patron bi kombo mwana komi kombo nanga. Ba papa ebele na tanga ba Belge. Ba pesa bana ba kombo ya ba mindele ya ba patron na bango. Oyi beta dame ya mutu wana te. Obi origine kombo na ete. Loko za patron a opesa cadeau marmozu mwana opesa kombo patron. Des problèmes et banda parti à wana. No mona mwana akomi polygame okwa mndele wana. Sula akabakate loko la patron wana. Mutea mabe pe ba commission occultiste. Po mona suka papa mundele awosenga mwana pesa mwana na kena poto na tangisa yi. Ne ba problème e bandi parti à wana. Voilà. Ndoye eza bien te mais bandoyi misupe ezaka bien. Docteur Patrick komi vraiment okene na suka mais na kona ngolinga na yeba est-ce que ba sobriquet pende ba pesa rabatu balatisi okomo ye moko ba bambi okomo mobo ba komo pesa o est-ce que ça peut impact na vie mo mais ba sobriquet bebisa ba vie abatu ba ko pesa komo vie vampire neti vie mo ba pesa komo bat nyos ba ebiye na commune ya Chasali ngwa Barumbu zombie comme le mususu so sabao il a si yeba bango ba pesa kombo zombie donc il y a mela makila ye penza mama na bango longola bilamba betele makolo ye pe longola pe bilamba betela pe mama na bango. Malédiction par malédiction. Donc tellement moutou. Azana kombo a zombie. Asa mambo a zombie. Donc sobriquet et baby ça revient à moutoupi. Sobriquet on a battu ba pesio au avion. Okomi kam bang 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 bang. Ono abo matala te. Au DJ Marie de nuit. Au DJ Démon. Si tout ba DJ ba là ba kombo mikolo. Oh DJ Atobola. DJ PC loko zwe loko. Donc ba kombo ndengwana. Eza bien te ba sobriquet. Vina yo za peut influencer à cause de ba sobriquet wana. Merci beaucoup Dr Patrick. Ah on est aussi cette émission mais na olinga to meka ko examiner moi quelques noms de la Bible parce que biso to yebaka to landa pe na ba Matthieu musuba ndo yebisa biso soko za na zemi olingo pesa mwana kombo so kombo a Bible pesa mwana ba parents nyonso ba koma abota mwana na ye kombo a Bible po kombo midele za na ba problème ba kombo mboka ba problème to koma ba wanzambi to koma de Jésus mais na suka lango na début ba prénom na biso to koma ozwango plus na Bible. Docteur Patrick to olinga to ye bananu ya na bande bili ba pisa ba kombo ba Adam ba Ève les kombo a Bible est-ce que ça m'a dit Ada botami le 6e jour, a Koufi le 6e jour, a Pengu le 6e jour, a Boykoto Sanzambe le 6e jour, a Senganzambe pardon pété. Azam mutema mabe mutema makasi Adam. Nalobi ya mama Sarah. Soki ba kombo ya deboye. Soki Adam sengaka Nzambe pardon. Tango akoyaka. Nzambe ne olimisete. Angadi mise. Adam zamutema makasi asenga pardon te. Opesa mona kombo Adam. Asenga pardon te. Azala reconnaissant te. Ingrat. Ndemona Ève. Ève Koutou. Elle a accès infidélité dans le monde spirituel. Ève a accès infidélité. Parce que parole de Dieu est zawana. Abogo tout ça.
yo ozosola na nyoka mobali no aza kuna infidélité nyoka wana yaka le même jour te abande koya bamesanaka basololaka ti babranamiste bakoma kutu kolobake non nyoka abota na Ève donc infidélité yango ba Ève nyonso tout bazaka infidèle ma Ève infidèle maman Ève infidèle donc c'est compliqué avec des noms. Donc alors quand tu as moi 5 donc bon toqué na neti Moïse wakati se ye wana mta alongola bat na 40 juifs 40 Moïse mer rouge en Égypte. Moïse a komana na finalité ya vision ya Nzambe te. Nzambe abengi akota peuple ti na terre promise. Kana eleki. Nzambe abi tu parleras au rocher à face des enfants d'Israël et les rochers fera sortir de l'eau. Moïse a bêti libanga. Nzambe abi tu n'entreras pas parce que tu n'as pas sanctifié mon nom. Je t'avais dit de parler au rocher mais toi tu avais frappé. Aboya koto sanzambe. Tala Moïse a comment à niveau le bagnon Nzambe. Soko bo limbisa peuple. Longola kombo na ngana livre de vie. Longola kombo na ngana livre de vie. Moïse homme de colère. Soko tangi na ba apocryphe. Moïse a komali kokuma. Il paraîtrait. Moïse a ibaka diadème ya Pharaon. Pharaon a vendu sarabana nyoso ndaku na ye. Nani a ibi diadème. Mutu azondi mati. Ali bon ça va. Na ozo likala moto. Na ocha lolemo ya mutu nyoso tu. Oyo a diadème o likala moto yo kangaye. Akoma likukuma ozika lolemo. Nde Moïse akoma likukuma azika lolemo. Bo wana eza na Bible te. Eza ba apocryphe. Na lobi te ke eza na Bible po maman Nathalie azolanda ko ya ko commenter ngawa. Oh, pesanga verset. Pesanga verset. Ozomona Moïse tiré des eaux. Moïse mwana moko compliqué. Moïse a boma mutu nanu. Avant à libérer le peuple de Dieu. Avant kima a boma mutu pona kanda. Yango no ba Moïse nyonso tout. Baza bato kanda. Ataza humble o pa Moïse mutu kanda. Keba o mutu moko koma o suki nani Moïse te bato kanda bat mabe. Kolanda te ba kombo Bible wana. Oh Moïse, non. Moïse a boma 3000 personnes à fond ma belle batwa koti et même jour. Donc prophète mais quand ici la raté. Pas pasteur Moïse. Au moins nos pasteurs ça Moïse mais kanda ici la té. Voilà. Merci beaucoup docteur Patrick. Donc wana ezasu milieu mabete alati kombo oyo ezo influencer donc azana kati ya se ya kombo wana ezo guider diriger wana ta kuto sali ba prière ko azaneka Moïse aboma ba égyptien nyonso tout na mer rouge. Abeti nzete boyibal dana mawate alela pété. Te ya dande bominga. Ah mais oui. Atakala otera pardon te. Te atiko singa pardon te. Bon Aaron na mwana ya kitoko. Te Aaron awaza mulimo atembe. Aaron boya Moïse. Abi yoka nzambe aswana biso te. Ti Moïse abi bon ozwa banzete boko tia na tente d'assignation. Aaron influença peuple. Aaron sala nzambe mosusu ya ekeko. Awa provoquer rébellion. Auteur ya rébellion. Awa pengu sabato. Nde Moïse tama kiti ya roboma to na 3000 personnes bakufa. À partir ya Aaron, awa bomi sabato. Aaron azana pe azapena infidélité. OK, tango Moïse akendaka ko dit commandement. Oui. Na se Aaron atikali ko sala nzambe mosusu ya vodor. OK. Voilà. Bato nini so bakufaka? Mais bato no bazaki na ngambo na bakufaka. Mabele fungola munoko bazindaka. Awa bomi sabato. Mwana kombo Aaron oza toujours infidélité. Azana tendance à rébellion. Ba Aaron. Aaron provoquer rébellion dans cette église. Oh frère Aaron, attention avec des Aaron. Nalibal attention avec les papas Aaron. Attention. C'est mince ya moi infidélité koko ya na katabato wana. Ya mwana ba kombo wana. Il faut que chassaka ba esprit ozana sima ba kombo wana. OK, donc so ozali na kombo wana okoki ko maintenir ngo mais il faut chasser à permanence ba kombo
ba esprit okolongola pe yango parce que mboka epesa possibilité okolongola pe kombo olongoli kombo basaleli yo jugement supplétif olongoli kombo ça existe. Bongo Isaac. Isaac mwana wana aza courage te avant naka na ndako aluka mosala te avant naka pembe na mama solo ya basi Esawu akende zamba kokende oluka luka Isaac azaka pembe na mama. Isaac mwana ya Abraham oyo tala Abraham akabul ba richesse na ye na batu nyonso tuna bana nyonso. Isaac atikali ye moko azwa richesse nyonso Abraham. Obike richesse nyonso Abraham wana est-ce que kende ebana te? Abraham atikeli richesse nyonso pa Isaac. Isaac atikela nani richesse? Po Esawu avazwa lipamboli. Isaac atindeki olukelanga nyama. Mwana ome azara chasser. Yo batikelo héritage ya Abraham roi. Abraham azaki le roi abundisa 5 rois alonga bango. Abraham azaki na armée, azaki na richesse azwa pa Abimelech, azaki na richesse azwa pa Nzambi, azaki na richesse azwa pa Pharaon. Tala richesse beli nyonso atikela Isaac. Isaac a pérennisé ngote, a multiplié ngote. Ba Isaac bazaka kilo. Na bi frère moko Isaac musicien. Banda ko la guitare, a progresser ati azaka na bang bang bang. Malili ba Isaac. Osomona na mukili président Isaac. Isaac wadeti ba André, disciple de Jésus-Christ André a sala miracle te na tango Jésus donc je ne comprends pas. Tango Jésus a qui ba apôtre nyonso batikali 12 disciples. Osoyo kata miracle ya apôtre André. Te okati est-ce que balobela apôtre André? Pierre André. On peut ça mona Azalaka André. On peut ça mona Andélé André. C'est l'autre. La combo est belle, mais botin de la combo. Prochaine émission, tu as docteur Patrick, combo botin de Jacob. Tout le la maman, combo nyon, surtout penza ya Biblia. Docteur Patrick, bon Jacob Moïbi. Jacob Moïbi. Jacob a yiba lipa moli. Yandeko na Esawu. Jacob a bundana nzambe. Alonga nzambe, yiba nzambe ki bon nzambe. Mais oui, j'ai lutté avec Dieu. J'étais sorti vainqueur. Donc, à Longanzambi, Jacob. Comment on a Bible, Jacob a dit que non, j'ai lutté avec les hommes, avec Dieu et je fus vainqueur. Jacob, personne n'a voulu moi errance. Yungana. Avant de fixer ma vie, est une vie d'errance. Et puis Jacob, tant qu'il va pas me les malédiction la taille. Navina avant da nzala, a ne problème. A qui vendre na sima moi ne muta beaucoup en Égypte, Joseph. Tia kufa kuna zongi. A qui manzala, a qui kuna, a qui bako beaucoup là. Donc autorité azoya muta partir muibi. Ndenga a 24 kawana ninga abunda na nzamba. Mais tant que ça muibi au progressiste qui muibi futarate. Ba Angèle na ba Ange. Mon docteur est combo bien, Ange. Angèle. Ange nini? Ange. Comment on appelle ça Ange? Ange de Dieu ou bien ange de chi? Ba Angèle au remarqué ba ndumba mingi limbisanga. Ba Angèle ba balali. Ba ndumba mingi. À moins aza mosali na nzambe babenga na esprit wana mais molimo impudicité zami pa bangel na ba ange parce que kombo ya ange euti wapi ange nini ange l'axi un esprit un envoyé de qui de Dieu ou bien du diable au moins ba ange bazaka turbulent donc kombo ba ange ya moso pesi mona kombo ange il faut ba ange Michael ange Gabriel yo pesi mona komika ange satan pe azana ba ange na ye ba démon ebe ba démon gari ba Belial ba Belzebul so mwana za ange nini OK Belzebul a démon hein mais ça ba démon OK ba maman ba python mammon ouais voilà démon de l'argent python les serpents démon d'escroquerie donc pesi mwana kombo nani ange et yebana te ange
ya nani osignifie ange wana te Bon Shadrach. Shadrach eza bakombo ya banzambe ya bikeko kombo ya badivinité ya Babylone ntango bautaki Israël Shadrach Meshach Abednego Daniel bazalaki Anania Azael na Mikael na Daniel bakomi na Babylone Daniel bapesi kombo Betchacha aboyi yango Shadrach Meshach Abednego Anania Azael na Mikael bandimi bakomi bakombo wana neti Meshach elakisi sans valeur donc oza na ntina lisu te mais omona pasteur ampesa kombo pasteur Shadrach pasteur Meshach pasteur Abednego donc eza ozanga koyeba donc bakombo ya banzambe Daniel abatela kombo na ye Daniel bien aimé de l'Éternel. Okay. Daniel bien aimé de l'Éternel. Yango mo ke non na libula bakosi abimaki yango mo ke no tamba boki Shadrach Meshach Abednego ya kota kapete kuna. Donc il est le bien aimé de l'Éternel. Voilà quand même ça bien. Mais Daniel aza mutu azanga secret. Bon Samuel. Ah. Prophète Samuel, omoni bakomo nyonso mona ba El, Daniel, Samuel. Ozomona, il y a la présence de Dieu. OK. Ozomona, la présence de Dieu, El ou Al. C'est le nom de Dieu qui veut dire éternité, le Dieu supérieur, le Dieu créateur. Bon Enoch. Enoch aza mutu moko terrible. Enoch amata likolo. Akufate. OK. Ti lelo. Azaki adorateur, mosala na nzambe ya munene. Kombo Enoch eza mabete. Enoch peza mabete. Bongo Adasa. Te wana oloba te. Evite kitoko moko. Batu batala mami komela bako. Moko mala ba commentaire. Amoni prochaine Adasa na oloba te po aza mwana na oloba te wana ibiso en privé. Pour Esther. Kasi Esther ye wana ka Adasa. Wana oloba la privé. Wana en privé. Adasa. Pour kanga la privé pour ka ba web sera la privé. Na opé sa bibliothèque technique comme ça c'est nous qui la combo la délivrance et comme eza mabe. Alors docteur Patrick. Docteur Patrick, tout ça kana ba combo. Mais Élie quand même prophète Élie. Élie aza mutu a trouble. Batu bakumba Élie baza batu a trouble. Élie le Tishbite mboka na eyebana te. Tishbite mboka wana ezalaka te na mokili. Élie aza na papa te mama te. Donc soda wa signaliwa ya wana aboma batu. Et ye moko aboma nanu aboma 850 personnes le même jour. Abomi 850 personnes. Alamuki boyabi sinon ma parole akangi likolo. Pendant 3 ans Israël na ba mboka mususu wana pembeni. Kapamba bo. Sinon ma parole. Nzambe mutatindaka ete. Ye moko. Donc ba prophète liboma. Élie. Asa mamuna Donc sur la trouble 850 personnes abomi bango. Ba kufini wana. À part 850 personnes aboma sur 100 personnes. Eli kita to lukayo. Non kita te moto kite zik sabino. 50 personnes. Voilà prophète Eli. Allez, basole ba kufi. Basole msu ba 50. C'est là ezalaka c'est donc bayaka non 50. Bayo senga ya kita. Ezana nenga mabe. Bakutana na roi. Roi zaina posa na ye. Aboyi na ye. Aboyi bango. Abik na kita te moto 60. Moto 60 mon 50. Deuxième fois 50 moto 60 bango. Ba deuxième fois ba yesu ko senga ye. Baziki aziki bango lisusu. Zamba za roiti. Et puis moto ngo avant na désert ala tarabila mba pour soya ba chamo aliaka ba mabanki amelaka ba miel na ba sauterelle abalati pour ça bala ezate Eli au moins no ta bali mais mulimo wa célébrer obundisa ye donc social bala ezate susova na ndako bo ezate au moins Eli ko donc pozo le pang pasi donc attention sur le pang foteka donc compliqué papa Eli en tout cas il faut le délivrance. Bon Élisée pour balanda naka. Élisée mutu moko très compliqué akabakate. Akabakate mabo makasi. Même ta onction, il y a senga Eli double ponction. Il y a PC double ponction.
Élysée atikela nani atikela motu te serviteur na ye amodir ye atikela akokufa tina akufa na onction na ye bazwi ebembe babwaki ebembe ebembe tuti mikuwa na ebembe mususu babwaki ebembe pembe na libulu oyo bakundaki ebembe tuti mikuwa na ye esekui donc akende na onction na ye eza na bapasteur Élysée eza na bapoliticien Élysée oyo batikaka pouvoir te oyo bapesaka mayele te chance te na bato ke pasteur mosusu pa remplacer baélysée wana baza bato bien te bakabaka te Salomon te wana te nga mwana nga kozwa kombo Salomo te roi te Salomo te nasepela no na kombo yango te epuis motu wana aza na 1000 femmes est ce que 1000 femmes wana akutana bango nyonso donc aoya na province oyo azwi baoyo azwi miso ayebi ata bango te epuis Salomo abala basi 1000 me abota bana misato obali basi 1000 oboti bana misato te Salomo te roi David roi David mutaboma Goliath David oui ça va mais aza makambo mpe bien te David makambo mabe David molimo olinga basi ya bato mwasi ya soda na ye abomisi soda akobima na mwasi na ye molimo akoanvie eze pas David nzambe abeta mutu wana to me mutu yango mpe asenga pardon ere nyonso soki ata ada azalaka kwa David me mabe kotala mokili te David muke pardon nzambe limisanga muke pardon nzambe limisanga l'homme de pardon mais akoya atala te David amoni bato mosusu tade baomisela totanga bakombola bango Ezekiel wa nani prophète moko azaki bien azaki prophète prophète ya nzambe mais oza prophète ya nzambe fo ndima mama nzambe Ezekiel atambola mutakala Ezekiel atambola mutakala Ezekiel otambola mutakala o prophétiser na Esaïe prophète Esaïe atambola mutakala na Ezekiel wana baza bato moko bandima ba risque mpona nzambe oui baza penza bato oyo basalela nzambe na motema pio po Ezekiel Bible livre Ezekiel eza livre moko prophétique oyo balobi mambo ebele même makambo ya éternité eza na kati Ezekiel wana nalinga prophète wana tosuka na 3 Congo Noé te wana moto bakwiti moto ya kwiti ya kosakana te kwiti na ye atikana tina mutakala oyebi bana Israël bazwa terre promise pour wana terre promise wana eza mwana ya Noé oyo Noé alakela mabe so mwana mosusu ya Noé wazipaka elamba nde bokitani na ye bokitani ti ya Abraham mwana omona mutakala nde bokitani na ye mokitani ya bato bazalaka avant terre promise bajébusien baétien peuple wana baphérisien nde bana ya Noé oyo bamonaka mutakala ya Noé mwana wana nde bokitani na ye nde peuple wana ozomona tala Noé asalimaki no mwana moko anyokama na vie na ye mpona masanga kwiti na 40 combat oyo tokolobela oyo babundisaka avenir epuis bakretien baobunda oyo présence ya satan ezobundisa tokolobela mpe biloko wana Noé abiki nzambe abikisi me na arche na ye wana mwasi na akotisa mwasi na ye me bandeko Noé bakufa akokotisa mpe bandeko na ye te mpo bana Noé bandimelaki Noé mwasi ya Noé andimelaki Noé mpo azalaki pembeni bongo soni bayebisa bandeko na ye banga mpe baya c'est une personne qui ne donne pas des informations ndenge nini yo na papa na na mama na bandeko na nyonso bakokufa ata mutu mwa andimela yo te seke ozalaki mutu malamu mpe te ezalaki atere no bato nyonso baboya kondimela nzambe non mpo ndenge nazali awa mpo bato bandimela nzambe fo bamona mpe comportement nanga bien so comportement nanga eza mabe bato mpe bandimela nzambe te oui mais Noé en tout cas molimo ya masanga kwiti papa wana Noé loti kutu mabe koleka loti akusha na bana ye mibale ya basi
l'autre bamelisi masanga alangwe mwana liboso ya lalisi papa amateli papa azwi zemi mwana mibaya lalisi papa ya mwasi papa zotia zemi kana na sia kuti yo zoyeba te muta kuti ayeba peti yo yeba te donc mulimo inceste pas l'autre kutu wana pinate te l'autre to na Noël na bonane Noël bonane ya calendrier nini calendrier ba romain ba païen calendrier nini bonane kombo bonane ya calendrier nini calendrier ba juif calendrier ba maya calendrier ba égyptien calendrier ya ba arabe calendrier nini frère bonane na ndenge nini frère Noël Noël kombo zu ba propre bato so bi Noël qui veut dire sans Dieu nzambe azate oui bato bele ba fêtera Noël te pour la signification wana Noël donc il y a les jours sans Dieu donc nzambe azarate mukolo wana donc c'est bon grâce et grâce bon mwana kombo grâce alikamuni mwana koza kombo grâce me ba sainté kombo grâce me za mbulu donc exactement kombo grâce c'est qu'il y a besoin de grâce non derrière les noms il faut invoquer aussi un esprit pour conduire yo exactement nga kombo nanga Dieu net kombo nanga poste non nangila kinzambi ils ont mbali no Diego Dieu ezaliwana Dieu go Dieu fait quelque chose go ils allaient partir, ils allaient agir. Mais il faut savoir quelque chose. Comme on a un poste, non, ils appellent ici, je suis Dieu, je suis Père. Bon, Sarah. Sarah, ça dit comme moi bénédiction parce que nous avons dit Sarai, a comme c'est Sarah, maman ya mabota. Ndé au moins dans la Bible, Isaac, père Abraham, père de foi, Sarah, père sa mère de foi. Surtout dans Hébreux chapitre 11, verset 11. Bible Zobaboui. Par la foi, Sarah elle-même s'est rendue capable d'avoir une postérité malgré son âge avancé parce qu'elle crie à celui qui avait donné la promesse. Elle s'est rendue capable d'avoir une postérité. Donc Sarah aussi, elle est une mère de la foi. Attends, on va la réalité dans l'église. Et Sarah vous en autant la Bible. Ouais. En tout cas, Sarah solo na nzambi tangu Sarah zobenga na Agar na mwana yi Abraham azoboya ti nzambi abisi Sarah bi Sarah nzambi abisi Abraham abi Abraham faites tout ce que Sarah te dira de faire nzambi akote la pe Sarah voilà pour Agar benga na mwana Abraham benga na Agar na mwana yi makamba bakombo batu balinga mingi te boko makaka to suksi malo. Donc, c'est bon, bateau va faire ça. Il y a lundi, il y a mardi, il y a yenga, il y a poisson. Lundi, lundi, mardi, mercredi, il y a la combo, il y a la planète, il y a combo mystérieux, il y a tout le bien en horoscope. Lundi, tout le monde a ligne. Mardi, Mars, il y a mercredi, Mercure, il y a jeudi, Jupiter. Oh, ce sont des dieux. Ce sont des dieux. Donc, moi, on a combo lundi pour le gamin. Mercredi, jeudi, et yenga dimanche, Sunday, les jours où on adorait les rois soleil. Voilà. En tout cas, tu sais Pierre. Pierre, tu es Pierre. C'est cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus a changé comme mot, qui latin. Petrus, tu es Petra. Si c'est Petra, je bâtirai mon église. Jésus a l'ongola et Petrus. En français, vous comprenez. Pierre, tu es Pierre. Si cette pierre, je bâtirai mon église. Dans le latin, Petrus, tu es Petra, la pierre de l'huile. Si cette pierre de l'huile, je bâtirai mon église. Jésus-Christ a laissé l'église non à Petrus, mais à Petra. Donc Jésus a besoin comme Pierre. Ok. Ce qu'on yo, osa comme Pierre. Il y a Petrus, il y a Petra. Une question. Il y a mais azana des avantages, des bénéfices, des avantages. Avant on a Yesu pour bakanga été,
alanda maître na ye ayeba esuki la maître mabe ya ndenge nini. Mais pourquoi bato baloba Petro awangana Yesu aza mutu mabe? Te Petro pona ngaza mutu mabe te. Ok, donc ata bakangi patron fo mutu moko aza libanda po alandela évolution ya moninga oyo bakangi. Ye azali na bolingo ya Jésus makasi abande kowangana wana po epermettre ye batika ye alanda ye basoro ya patron na ye. Yango Yesu atikelaki église. Mama Sarah na opesa conseil moko na vie mutu alingako mingi ye nde mutu opesa ba responsabilité. So olinga mutu wana mingi kopesa ba responsabilité te. Na vie vana na mobali oyo alingako mingi ke mobali oyo linga mingi. Papa vana mwasi oyo alingako mingi ke mwasi oyo linga mingi. Nga soki mwasi alinganga mingi nde na ozana mwasi wana. Soki nonga alinga mwasi wana mingi compliqué abebisa makambo. Yango une église pasteur mais sa responsabilité même biso bat opération tambusa mutu tambusa bongo pesa ba responsabilité na bato balingaka yo oyo lingami babi que non Jésus aimait beaucoup Jean mais Pierre aimait beaucoup Jésus. Yango Jésus a tiqué la cahier ba responsabilité de l'église. En tout cas, merci. Ah, on est au succès de l'émission. Ba kombo bo koma. Batinda ba kombo nyonso. Bo koma bo tinda bo tuna ba question. Et puis so mutu azana kombo ni normal be kombo Bible te. Abenga na opesa signification. Ba kombo ba prénom. Na opesa signification prénom nyonso. Alors docteur Patrick to succès. Na totem nango, na couleur nango, na ba site na ba défaut nango. Docteur Patrick, si on a bateau, ba pesa ba star bandoi, neti ba konzamboka, ba pasteur, na éviter impact ni cause na ba kombo na to ba retomber to succès mission. Yo vani boyo, je m'en ofesi kombo pasteur na bino, obi état d'âme pasteur wana te. Po bato mususu, tant pétage azaka na osala musala malamu. Ba boti, ba pesa mona kombo ya pasteur pétage. Lelo pétage a kombo pétage. Moi na peka. Kombo échanger peka, comment on l'a pétage. Donc c'est compliqué. Sentiment te faut nzambe a révéler kombo oyo pesa moi na c'est très important. Ah on est au succès mission na biso docteur Patrick, on a un message à Soukato quelques dédicaces. Dédicace na ngai na Maeva koko ya Maeva na Monsieur Ben wazana Kishasa tokutanaki fuma nzambe apamula o Monsieur Ben mwana mama Maeva mbote na ngai na bébé Preston na Angel Elonga na Jemima Kiliko na Merva mbote na ngai na Titi ya babwana mbote na Angel Ameza restaurant ya sika et c'est salami ngana validé atana lenante na Canada. Merci. En tout cas, merci beaucoup Nabino Nyos tout batu bolinga émission on va partager yango tukutani Nabino. Nani bergère Jocelyne berger maman berger Jocelyne nzambe pambola. Merci beaucoup. Tukutani Nabino mbala simana émission mususu au revoir ciao. Perca. Une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com.
Muntu the Technology of Africa.